toza en direct ya Maya Njili epai wapi pont ebukani na tongo lelo musala ba chinois basali na ebité so eza pona combien de jours basala ki musala oyo na ebité so eza na cadre ya 5 chantiers mais lelo pont ebukani kuna ba na bino moko akonzi bazawana donc awa toza en direct ya Njili na koyebisa bino nga na ebité mais ingénieur ras so nga pe pona zo pe bandeko ba ba koloba la sa mama Njili la sa mama Njili ba mona ba moko ke non Njili donc bandeko diaspora bandeko tibona photo poza en direct poza na bino moko makambo ko lega sikoyo awa na niveau ya Njili mais bandeko baza pe ba ko solola oyo azebi akoloba bandeko on s'est présenté public comme on a fait Rolando à tous en direct pour Njili il me semble comme nous avons ngai malia kodo babenga ngana bato balebinga toza na ma Njili awa ngai pona ngana zo condamner bato basalaki misala awa baki réhabilitation tango batindi ba ingénieur na bango baya kosala prospective place ya pont oyo babakisi po bariel basali musala oyo ndenge moni bango basali awa mais lelo oyo conséquence yango oyo ebani kobukana toloba ba contrat léoné baza koloba o contrat wana eza bongo ekotikala bongo mais tala conséquence zelo na se babakisi mabele likolo zelo na se babakisi mabele yango zelo na se amona kwa mungu kwa bonde na base kiba ekokoma na sika oyo kwa basali ya mama zoni sa bande kokote bamona mais sikoyo kwa ezaki na cadre ya 5 chantiers non na cadre ya 5 chantiers est-ce que sikoyo na ba compagnie ne mona nini bokolo bana gouvernement actuel ezako bima par rapport ya ba marché parce que moi na bokolo bana gouvernement actuel bazua penza ingénieur passe le contrat entre pays na pays ndeko sala mabien mais soko babandi ko compagnie individuelle ne ba ko sala musala ba okokate conséquence yango yo na société ya kibuso tala musala esali merci papa on a des points de vue na yo donc na invitation ndeko nsuza za ba koloba Moté papa, on s'est présenté public comme on a fait Rolando. On s'est vraiment en direct déjà dans le monde nature Rolando. De l'autre, on a parti à Pont Njili, total à Dega ou Salam. Nini yoko lo. Je suis ingénieur Benoît Ouchinjali, professeur assistant à l'ISTA. Donc, on commencerait par condamner office des routes. Office des routes qui est censé contrôler l'engagement du gouvernement. À mon équité, l'ingénieur et office des routes au Bazala qui Kotala. Oyo bazali liso ya l'État bazomona te ke bazoyiba l'État olie babanda na bagravier kobanda na seti likolo bazotia basable et plus surtout na pont biso bacongolais tomonaki te. Alors ingénieur na état actuel ndenge komi awa est-ce que tozobanga te ko se prolonger avec carrément c'est juste la petite partie oyo eza et qu'on se prolonger si l'État n'intervient pas dans les 48 heures. Et dans les cas chers on va ça la nini et na minute il faut pas arrêter circulation na kotoyo batika bande oyo kuna ezala nyonso na circulation. akosala ngo et ça déjà en direct et ça direct non direct c'est bon c'est fait déjà. Bote papa. Bote na ngai Daniel Kabanga. Awa toza na niveau ya pont oyo régulier commune ya Masina na Libende. Oya Maya Njili côté na kwa na Libende. Mais na misala oyo ba chinois basala ki awa dernièrement. Déjà vraiment musala oyo alors que c'est le gouvernement actuel, on a Félix et moi, on a mis ça là, FCC Basala, la qui fait un et alors, il y a un lobby que non Fachi Béton. Comme ça, à l'ouverture. Alors, à ça, fait un béton, à Pina Boton, il va y avoir un non, à la pomme métallique, on comprend. Mais tu es un expert. Tu es un expert. Ça va arrêter cette circulation, ok? Awa pompo oyo tokoperdre alobi peneli eleka charge non moko bosa charge te to bloquer nzela awa boko bandolekela kuna po te boita perdre personne convenience ya district ya Changu baza awa bango ne bakosala mosala baza sansa osa mosala donc biso toza population tozolela minute po soki ekabwani minute oyo tokende wapi yango bien relié de commune awa donc ata bino moko tala c'est pour aller la Changu batika na Changu est-ce que vous avez enquête Keba awa so leka direct. O leka direct, ebite. Oswami. On essaie comme il passe. C'est bon.
Yo me tengo que filmar. Vou continuar. Desamba vai ter para nada. Yo me tengo awa tozana Desamba ye muka kontra territoire awa ya za témoin de l'événement et dans notre yo muka témoin événement awa ta passe do baba talo na ndi ba ke biso na ndege na ndeko za ndire kwa na moti obana na kata ndam ona ka record ko isi frère ko be da ina no na mwanza tunyenya ana ko ta kile na kisika na poenda kontara kile pardon esa bola tuko ba kwa sababu sipo kwanza mneza na mabesa la mama yo mbona mbona itaite bo apo baite Bula kobeta obeta plasa mai kota esaini opeza po akala basta ine press go wana sende zikisa simba wana sebo zikisa par rapport à biso de watafuti place mai tango ebeti mai mpona mai ebeti pour pese pabo ebuka na mai ebukani omoniseseni tango mai on continue toujours le reportage, papa. Papa, une information pour Maître Charles, c'est la macadam. Bazala pena courage. Bazala pena courage. So eloko salami. Bazala mbamba o sala musala. Tema bazala priate awa o la rapport. Qui dit va faire c'est ça ma vie. Les idées de finance B, ça fait bien. Pour ceux qui vont jouer ça, ceux qui ne vont pas ceux qui m'ont envoyé l'année là, on ne sait rien de la tête. Ils vont regarder qui s'en parle, ils vont qui les affaires. Merci de Décembre, on a toujours témoigné, toujours le reportage. Vous nous suivez en direct sur Eugène Kanza Média 244. Ah, deux ans, c'est pas manger, il faut le pont. Mais toujours live, nous faisons notre live par rapport à la monnaie. Ah, tu es condamné, mais tu as la moula sali. Moula de salamon, mais il y a des témoins. Il y a qu'à vous parler de ça, bien, pas mon âme. Et puis, vous avez la vidéo pour que ça batondi awa azwa moko public batondi ba journaliste ba cameraman nyonso bakatondi ka par rapport à événement oyo ah live amoyo ne mo botala tala bazelo tala pont donc ikolo ya boyo wa kenzeleza lisusu te awa biso batika na ngambo wana biso batika na ngambo po to batini to kosala donc c'était ça pour bino bato kolanda biso mutu kopi Papa Bounolinga.
Bolinda. Tava Matinga. Oh, is there? Posso mudar a boia de mim? Você pode ele gosta de gosta de ninguém apoiar.节学啥了？Papa Borodina wana. Eh monsieur. Borodina vite. Eza vite na se. Ile baninga bayakuna no ngekona ole mapo. Akata. Abetsa ba po ka ibele. Déjà le fils de Wiki.
namona ngoma nyonso nde butani omama na bora buka wangu bahoka one fo abenda avec Sambo bade bango babo mambo bade bango banya fanya pela leo mama tamango pela emona la sala oye loko soka fati bena akabula mo bena tukabwa ichangu na bango danger tukabwa haka ifili bato watanga mama yele mwana